Donc, on a payé Ketch et Boti jalousie. Pendant les premiers musiciens, on a côté ça carne en caisse. Et Boti jalousie, leader a dit na carte. Comment aider leader? Collègue, na comment mimaye, na comment mimaye na parler, na mimaye na mission, na mimaye, a mimaye sous jour sous pas, Guilain les bourgeois, na pesi mbote na masina, côté la kingasani. Ba pesa ba mafuta, ba pesa mbon, à côté na caro Rwanda, ba pesa ngelo côté, kaka 20 000 fois, tout ce ba manio, ko le la manio, on angu ba déjeuner na tongo yangoana. Pour ça, je flat. Avant la flat, c'est mon avenir. Coureur de jupons, ko bimana ba danseuse, ko bimana ba chroniqueuse. Au début, que nous avons un tongo, tout bandina. Pour la féliciterai à courager parce qu'il y a même abandamment ba chaîne ba négliger wana. Ba TKM, ba Wapicom, ba Mercure, abandakuna peut to kiti bo to rep mo. Ah katanga na ba rep. Pour bien balanda na bango madame. Mais ba mo la na nenga ma benes collègue. À cause de l'acoustique, na interment tongé kuna ba louer moi salle mon salle de fête, azako se comparer na Papa Hervé. Papa Hervé. Ah baby ça banzembo avie Madilou. Oh. Yembe bana mo ba kota studio na RTNC. Yo ebi ma monate. Na biso ke a baby sinzembo avie Madilou, en puis baba guidar on ezaki ma mal accordé ba yemba ma be. Alinga luka bes na Papa Hervé tane ba vida. Tobo. La coach niveau Papa Hervé, coach niveau Papa Hervé na osili kana hotel manakei. Si connaît yo ndengo lo baboli. So toucher Papa Hervé le comment mo benga porter parole na ndimi. Wa ko meka na Papa Hervé na royela yo. O meki na we ranson na le po bogis pe fona kota mamba bogis. Aza mandefu akata mandefu boye zero photo ndé bato bazana morgue. Botike parle finir pe moi trop On ndé bato morgue. On ndé bato morgue bogis bon pema. Faux chanteur. Pas la vérité. Faux chanteur. Boris Bompema. Yo tkali muki o mona ka ba bimelo wana. Ba policier à mairie na Paris ba o kanga yo. Est-ce que muki yo meka na son excellence ambassadeur de la paix, Igo de la forêt, Yangiama. Madame, Messieurs, bonjour et déjà bienvenue sur votre chaîne Congo Victoria. Et bien, j'ai le plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés. Encore une fois, merci parce que vous avez s'abonner massivement, vous avez aimé, vous avez partagé ma vidéo. Et ça a vraiment plaisir. Nous sommes vraiment à Bandal. On dit Bandal, c'est Paris. Tokiti na Bandal, moi la Bandal à solo, à Tokena poto kala. Donc, mon toit yebi au horoscope donc c'est quand moi la Bandal ti. Et ça bateau ba utali banata ngol leka. Horoscope, il y a place où il coin où il donc tout ça voilà, tu as artiste na bino bolinga mingi Rwandaka azala qui animateur et pas ya Kabose, Abeta Tour et pas ya Barbara Kanam et aujourd'hui il se décide maintenant à banda carrière solo na ye alors toye na mabele na il faut dire na terrain na ye tout na bat pour me artiste même si na ko ba ba bango yote mais pour mo na ye ndenge ni aroya parti ba ndenge merci beaucoup à Gisolo qui dans cette caméra merci beaucoup à mon boss JB Koumalou téléphone pétrole Dallas et surtout merci parce que vous n'avez jamais il est le gros bébé de la presse congolaise et la giga la femme du patron. La fille qui dérange, mon toit dérangera moi trop, mon toit bougera moi fort. Donc on a ça voilà. La moni batu horoscope yango mais la moni batonto la libanda, je vais me renseigner. So ba yebié c'est bon. So ba yebié té to kolura bato ba yebié pour ça souvent plaisir hein ba bon tonton à Bandal ba jeune à swag, ba téléméni ba ça ba vendre ba ça la boulot, ba quête, ba sapat ba boulot ka bien. Tonton bonjour. Bonjour maman. Voilà c'est Congo Victoria, moi c'est Jemima. Toko ba combo. Ouais, nga Cédric Nzongo. Cédric Nzongo. Ouais. Voilà tout ça na Bandal na horoscope tolingi toye bakaka koto eza mabele ya artiste Rwandaka. Si, au mabele na terrain na quoi.
Rwandaka, ouais. Si. Mais comment c'est à se comporter dans le terrain, dans le quartier? Parce que tout le monde est artiste, fier, maintenant il y a se comporter. Non, il y a la pleine là-bas du tout, à Solara bien. Ça la moi bandal, donc bandal, bah du tout, bah direct. Il y a pena, là pena mutabat. Alors pena proche na batnae quoi, ouais. À Solara bien, très bien. Ouais, ouais. À Solara kitoko, pepele. Voilà, tout le monde pour monter dans la tombe. Tonton, bonjour. Bonjour. C'est quoi le combo? Eric Sassa. Eric Sassa. Voilà, il peut m'soussou à vie non m'soussou. Côté nous on a ma bé pas quoi Ndaka parce que nous tout le monde d'abord c'est ça veut dire que non, il peut payer bien non? Ouais, cousin propre vraiment là on découvre vraiment palin ah. Qui toque on découvre carré. Play na quartier nezalaka mutu nyonso za play mutu pas za ma bien été mais en tout cas artiste direct. Place ni au côté ni au monde là que ma bé mais so ba que non m'soussou. Ay mora ko pese lombote mais faut me bande ka ba mbote mora zo boude blo moi bon place ni mo la que non te côté femme ka voilà côté ni oyo moni la que côté moi négativité mon boya Rwandaka bon moni ba musicien munyo so bien presque ba musicien bazara na bango na mo biloko na bango mo boy akoza pe na tongo mo bo ala mukipe bo aseli ki muzika na ya bon netinga pona ngana mona normal ya normal ba musicien bazara bongo mais à part wana ba biloko mususu nezala vraiment te. Se comporte bien, qui est cool. On trouve vraiment battu. Rwandaka, animateur à décision. Rwandaka, animateur à décision. Animateur à décision. Peu à pression. Mais tu as boire, comment tu as baligné na? Tu na baligné, baza des émisses, des émisses surtout vite zonga mke zonga rapa ba vient na biso wana. Ba vient wana o tout wana dans surtout ming vient na biso juna mumbafu. To ignora te ba vient ba icône. Vejuna yende pena mtu wa desemiste tu ba uti pa na ye muna baline wana maintenant tu ça boya bisinga za tu azaka na ba ngoni so na terrain na ko mone côté nini ko bino mboza ko sa côté nini si auto zala tout à l'heure et puis ça qui biso à côté la ba fani mo de sima ba c'est ola sana ni mutu ka ngona voilà on dit mutu gani je crois y wana voilà ouais nasima ya no ouais. OK, très chers téléspectateurs, Bartis ba makamuna bango ba rapena la makamuna bango là vous allez voir arrive là on va bon comprendre nga dans par rapport à songi.com Bartis ba bomangai donc ba retour au pays na F victime ba bazawa ba batikali ba kenda quoi ba kenda basala bango pe vie mokili aka bongo c'est Rwandaka oh Rwandaka penako Rwandaka musique ya son ah wala tona moko ya yo moko Rwandaka boni Pose ndeni go boni neta mukietu on chata karangona tango liboso monto sola voilà c'est l'arrivée de Rwandaka l'artiste to me rappelle ko solane na minto comme leader yango moni passer mamka ba leader ba salaka Poinité watu ozoela kata muntu roki to ozoa msufali ozoa msufere point ozoa Rwandaka te donc c'est la vie c'est comme ça donc ngana ba ba miso ba kimi na poto bo sali peka bien bo luka peka vina mino ba kenda kaka bo kenda voilà on va essayer un peu d'autres et là à quitter les toto sola to kota na kati pour que et ça a vraiment plaisir. Voilà, là je salue Maman Belgique le 2, Maman Belgique 4, Bernice qui fait, merci pour la colis, na joie qui est ça qui a plaisir. Et aussi, Babi, merci, Babi Mokola Mombele, na Paris. Encore une fois, merci encore une fois à qui me peut la main électrique. François Mambi, merci, na yo, mon boss JB Kumaluta. Merci, Willy m'a vu le coffre fort. Merci, Ogi Manzabi, le silencieux de Rennes. Rwandaka kitaka noté pour te photo kota la kati. Donc c'est l'artiste Rwandaka o bozo kaza sona ye non bimité. Déjà on mekada ko betango pour comprendre la couleur hein. Tokolobelango, tokolobela par rapport à la carrière na bandi, pourquoi le temps de sacrifice, pourquoi choix à soutenir faire rigola. Pourquoi donc à point de vue et puis actualité musicale tokolobelango ensemble avec l'artiste Roi ndaka pour la plaisir na tout oyo bozala na poto mon vieux Silia hein donc Aigle Noir babi merci pe na batini surtout mon vieux Cyril Kinda
ma vie ige malongi aha donc wana ba vie nanga ba soutenir ngai golf kizola machine à voter donc wana ba tu babi fait le phénomène guerre makana we ranson mon papa Ibraton Piana Yalembuzi c'est pas sorcier bientôt bozala wana voilà Rwandaka boni. Ouais, tranquille, c'est la pédicure, Moutazora salaire à Ibanaga. Appelez-moi Paracommando. Non, moi, rimé. Hein? Appelez-moi Paracommando, à la grenade. L'homme de Bazoka, le temps de sacrifice, tenez-vous prêts. Bah, oh, Bazo Quarté, bah, oh, Bazo Mona, on est carabagé. Et ça, on a un calendrier, un bon matin, dans sa Bazoka. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va faire l'entrée, le temps que Nanto s'installe pour que vous observiez vraiment la plateau. Tout sur un artiste Rwandaka. Voilà, c'est parti avec l'image. Merci beaucoup, Guy Soloy. Voilà. Voilà, donc comme j'avais dit que notre côte a vraiment s'installé, l'artiste Rwandaka, il y a un parcours normal, a bénissé par Kabose Boulembi Yakupia et par Barbara Kanam, à Zosaka Rumba, mais tant que animation, quand tu as Simba animation, c'est Rwandaka, Toko Sole, Bele, puis par rapport à parcours naïe, actualité musicale, na opus naïe, le temps de sacrifice. Pourquoi le temps de sacrifice? Donc, vous avez vraiment pris, voilà. Déjà parce que on est une banana artiste pour que tu me capes Kosola Rwandaka encore une fois bonjour hein. Ouais bonjour madame Ndenigo Kitoko ouais donc on a pesi internet tout bazola ndanga mbote na trésor pembele mbote na laskoni mbunza mbote na ya dada ngwabana ya dada le patriarche mbote na Fiskelele le général Fiskelele mbote na Papi Sapo chef de ville bino boyebi wana eza centre ya papa Hervé Ferrego la Jésus des Nuances na pesi ba gladiateur tout moté na pesi ba Gaulois tout moté ainsi que Natacha Gola Tantine Kukabu ainsi que mère Nabiso Fanta Fofana maman présidente ya ba Gaulois na ba Gauloise tout quoi voilà quoi ainsi que monde entier bazo landa biso na ero bazo tale lango quoi mbote na bino c'est moi votre artiste c'est votre animateur Rwandaka l'homme d'état de sacrifice l'homme de Bazoka, attention mauvais haleine. Voilà donc avant tout ça vraiment la makam ezali ba makam artiste surtout le bano yomoko Rwandaka parcours normal aux alaki pas bosser au saliton na yo au kepe au binisi la danse du président au kota lango mais lelo bobandi au piste na yo mais pourquoi ce titre le temps des sacrifices? Ouais, le temps de sacrifice, même yo pe na habité même caméraman, azana tamo ba roya pe bobeng invité bobenge ma yete avec si no côté mo bobunde na ba transport ba ni transport pe embouteillage boya bo invité été et ça ba sacrifice boko ke pe na ngai ba sacrifice na na chine na titre na koma pe na ba studio pour na travailler na Neymar Santé anobeta Santé pas président Fabro azali pe pa Hercule la force qui écrase brigade Sarbati le lo pour na chemin na ye abeti la ba Robino Mundibu abeti blo rebelle abeti rati lelo yem ta sali pe son ya masa na Bercy libanga na pesi Bercy ya mona mbo théâtre. Donc, ils ont rappelé un studio de courir ça. Il faut payer carburant. Tu peux payer un mbao. Donc, vendre, c'est la courir aux hommes, ils ont 23 ans, sacrifier, ils sacrifier les lots. Pour montrer qu'il faut avoir une vision, il faut que ni nos sala. Roland Daraté, Makelé la bateau, on décourage la bateau. Vous comprenez? On a déterminé, sacrifice, on a sanctionné, on a bêté. Vous comprenez? Il y a quand tu as signature. Non. Moi, on a bim, on a pas très beau, les petits bateaux, sans tout. Donc, on a qui cité, papa, on a l'accent qui cité. On a un salon, on a un ensemble parce que on a bien ça de Mboka, na ba carême. Moi respect mon boye nazara nango ba discipline mon bombo ebinaka na kosimba ki pour ni Rwanda kapé poto yebi le lope chance et souris na kutena ba trésor pembele na kutena ba dadango bana na kutena ba Fiskelele na kutena ba laskoni mbunza ba Papi Sapo chef de ville donc Jésus bien na kutena Jésus des Nuances Ferrego là et là quand kamu sabato Rwanda ko bini sabato pas kabosé mais les lobos soutenir pekaka artiste pekala lokola yo Ferrego là au lieu que au voler ba propre zelo on diembela na ba Gaulois na ba gladiateur non on a ko diembela na ba gladiateur te wana ozo baza bande ko nga te ekuta na bango kaka à peine quoi tana ndo bini sana zalaka ngai moko ezaka ke non na côté makambo parce que papa Hervé aza vient na ngai ya ngiringiri tant na monaki collègue na moni collègue alinga deraye collègue alinga bunga yango na zongisaki collègue ako vanda teke avanda ko makolo bana papa Hervé ke aza amela diamba o papa Hervé abeta batatu
collègue dans CLE. Eh, c'est le où tu as les collègues. C'est le hasard danger grand animateur comme méga coup tu sais. Il est aux années d'agumoko. Collègue de King. Non, pas jusque là. Des collègues ont le banane. Collègue, oui, orchestre na uta. Oui, orchestre na uti. On a yo muto otanga bakomba batunga ne otanga bakomba batwa. C'est un parcours na. Non, parcours te na otanga komba muto ate parce que so yambe une émission na ya yé, a otanga komba Rwanda kati. Oui, président na yo. Aza président na ngate président ngeza godé le fomba za collabo na nga aza azalaki collabo na ngai, azalaki collègue na ngai. Ozo comprendre? Oui, azalaki collègue na afutanga te orchestre mo te futa battu na kisasa à part quartier latin. Viens biso Rambo, le vaisseau Ngambeli, yem tano futa batu. Yo le cas de yakuna l'orchestre. Non, le gars on a te mena ebisio ke basante Goldberg abeta wana mina ngai, tano ke matina te plus na boulevard Azui à l'époque Zobozi que son nom repose en paix. Bano futa bango. Bongo ye kutu, biso mto répétanga na banganda, orchestre sans impact, a futa batu ndeni, yo biga lo ba rappela ça mon mona donc abima na ba poche na e bima na ba poche na yo yebit attends la artiste en l'eau misia kala yembele akala misia kala yembele akala aboma karnanga si aboma karnanga na somba jeep na ngai na somba ki jeep et boti jalousie venanga Darli Mongo mutakabela ngo Darli Mongo le manager brésilien ya RTL eza ba histoire vraie Yves Diambu témoin Yves Diambu masa na ngai Yves Diambu ami de souffrance ayebi masolo oyo na longwana na yo pe ketch voilà ketch na pembe na orchestre via Gazul mutamimanga na orchestre via na Gazul Zulman ya Katsi ameminga na orchestre donc na pe ketch et boti jalousie pendant les premiers musiciens au côté sa car na orchestre wana et boti ba jalousie leader azia na carte na comment aider leader collègue na mo mimaye na mo mimaye na ba palais na memanga na be mission na meme amemanga sous pas Gila le bourgeois na pesi mbote na masina kota la kingasani ba pesa ba mafuta ba pesa mbonga kota na caro Rwanda ka ba pesi ngelo côté kaka 20 000 fois to somba ba manio ko pole la manio na nguba déjeuner na tongo yango wana to somba ka ba manio ko natali na mutango wa niveau le padre oyo mutamanio na nguba Nathalie Gana Seki. Achaka carburant il y a 4 000 francs sous 5 $. Attaque tu n'as pas connaisseur ba ebi ketch consommateur ils ont muzombo mais so chelimba 5 $. Tongo nano za 6 heures pour ça mo konza ba flat avant na flat mon aveni nguma awa coureur de jupon ko bimana ba danseuse ko bimana ba chroniqueuse o ebi ke na zo na tongo to bandina poye na féliciterai za courageux parce qu'il y a même abandamana ba chaîne ba ba négligera wana ba TKM ba Wapicom ba Merki abanda kuna poto kitibo to rep mo akatanga na ba rep à l'époque il y avait pas chef na biso Horizon Solo le loi comment na 10 match na pesi Horizon Solo Mélodie à Congo donc au chef pesanga Rwanda ka na ko aider to ke be mission to kabwana ba 1h désert à l'époque na foot na mutu à l'époque na foot na bumbu na landu na veni mayulu na diaspora birmanie na zonga désert maman na continue na réservoir pas prise na chatelima yoza soda lobi na tongo soda abomela nga pompe ya car et changa kanda ka rekoma liko mabanga na teka car na mauvais souvenir. Voilà on a longa. Tu as sala ko yeba na mokili. Yete mutaye bisanga za godé le fombo. Na pesi vena nga godé le fombo. Mutako stinga studio na vie à liboso godé le fombo na 2004. Wana bora ba crio ya ba Honorina patralo, honorina mwana franche diniero. Lo fombo na base, Charlene Kiampaka. Lo fombo na base bendela Congo, ya bendela Congo Bye bye Likili, Luke Bubangi je t'adore. Bye bye Likili, Natasha Gola prend bisou. On est aquí désenfoutement. Le fombo muta salanga on a serona na RTGA 600 makasi bazo chana ba publicité serana kumukanga oyebi ba seremo ba kumukanga ba mimara boy ba kota ba rompo wana ba chara ba sona ngana kati wana PDG puis mobile no maman Yvette donc na ebisio ke dégâts na yego longwa na ye pas vu na JDT Mulopwe parcours JDT Mulopwe pas pour puis kuna na longwa parce que to sala générique na ba masala be mani ba dinara to sala générique ya Molekinzela to boka na bakri a on a masala héritier via qui on a poto azui kérosène pour via on arriver kérosène na ba image à Bill Clinton voilà. Donc via na ba na confiance na bisoté kérosène na masala apocalypse Sandra ex animateur ya quartier latin oui bien ba boka mais générique ngopé et simba tete bima ka saka ba clip menzadi donc via azena ba confiance na bisoté mais c'est mon vieux tout solera bien pas popi donc on a vu na respect vient na ya bandal donc voilà quoi tant la longue na zong sou pas le fombo
na longo supa lo fombo anoya pa kabose bulembi ya kotumba ya kobia national numéro 1 nzelele saraki sasa na komi ko évoluer na kabose malembe tant on est au somba ka mutuka jalousie bandi. OK ba sali sanga sous générique moko wana ya bébé ça va tout ça là na clip na 20 mai bébé ça va eh ça va bébé blaze si ça ma belle pète ça va ozana mbongo ah lia kambongo na yo ozangi mbongo diezola London mela mai lutele mipamba na bar bima na bar toke bombo et chocolat bazoka ça va bébé tout ça là on vient fina yango pona kopoka banda obula ngana za ofele papa na ngo horoscope akufa mama na ngai akufa lao na tikala na bandeko na ngana banini sikoyo na zuaki karone bulaka na sori la moi 32000 francs na niveau na Rwanda ka na futa pale sikoyo vie akomaka Rwanda ka soka pe vide bengela karona vie. Bon, lequel a 32 000 francs, au Davienanga, au Lego Louaka, $50, puis ça a via l'ingité. Et comme baquet, soit 5 cartes, na bezo boula, et comme ba problème, mon final, na monique na zasu émetté. Attends, bolingo, so mo sa lingo souté. Todo linga momi mo lingo, te soko force ronio kwa ma. Na tala kike, na zasu émetté na longwa na senga passeport nanga, parce que nga kuna ple retour balobara, yo solana ba musheni, yo solana banani, passeport na sa na mbongo nanga. Tolito ke Kenya, o somba billet na mbongo na yo nazaka na momi moko boelora anosa na aéroport atika ba go pass tant na bisa collègue qui na momi oh ça tombe bien Rwanda ka orchestre mobimba il faut pesa ba go pass o fele ngana pesa imona batasa lo ba ka pesa ngo pona ngapoto ke Kenya siko yo comme tant ka komi bo ba mo finanga Kenya wana na kenda ngote mais ba bien fait zali amemanga bangola amemanga Tanzania amemanga ba Lubumbashi mais zela ba Congo nda lembi sanga ba manio ko banguba ko futa biso ba 7000 francs ba 6000 francs franchement dans ce comportement on peut bonga ba leader to ka mo trop que non leader ceux qui va pas mission azuma moi simora bien moi car bien bo ta jalousie il y a makasi si ya makasi on a pena na romela mbondo teza partout dans l'orchestre tout sans exception en tout cas ba leader ba excuser ngai bo excuser nga au moins na bino nazo bota premier mois na danse bazoke zoya boya mbango nazo senga soutien pena na ba mélomane tout ba tutu bo aider Rwanda ka surtout ba gladiateur ba gaulois papa Hervé faire égole à Jésus de Niance moi no yeyo Rwanda ka yeyo papa Hervé Jésus de Niance yo muto sala acoustique le boti makamobele omoni loka bien balanda na bango madame mais ba mola na nenga mabende collègue akosa l'acoustique na interment tonge kuna ba louer moi salle mon salle de fête azako se comparer na papa Hervé ah baby ça banzembo vie Madilou yembe bana mo bakota studio na RTNC yo ebi maka monate na biso ke a baby sinzembo vie Madilou en puis baba guida on ezaki mal accordé ba yemba mabe alinga luka bes na papa Hervé tane ba vida tobo ba vida ngaite oluka mamna papa Hervé ko vider voilà quoi parce que batuka moko te babunza papa Hervé ba rebele mais yo pourquoi ka ngama kana kabose tout le monde va suspect ni mo be kirimo be bazana ba popular pe faire rigola ouais non ndenge zaona ngai ne na zaona collègue kaka na rokeneti na suka tina lifobo ngama mone talinga te vous comprenez mama ne tel na ngate ngai kaka na okene na collègue tina suka po vida na banana longwa bana ba mbembe ba longwa ba obama ba longwa ba générique simba soute bana to ngona na zala kisi ngam na bandango kabo sebulembi aye na ba moto na ye ausina bo yoka ngotu Rwanda ka kwea na mabele Willy Mushene sepela Charlie Mboshana gri sege di fizoni na kansa Congo vigilant misali toujours là allez mwana mwindu tika bilula ba travailler na yo bazaba umbunote ebini sacré wana allez moi si moko ya mosamarija pimela ki mwana na nzambe ta Isaka yeba na moni mesia kabaka na maboa suba na biso bafuta biso te yango na longwa na ngai aza vie na ngai nga osala chemin na ngai papa Hervé na kota maramne parce que aza vie na ngai ya ngirengire ozo comprendre ba question tout non ngasi na kolita la mandefu mandefu ekomi makasi nazo ebisa yo mandefu ekomi makasi na robeta suna orchestre mutu te
nazo sala chemin na ngai nzamba zali nzamba za na contrôle la batu tout plein ko beta na mboka na pasteur Bolia Bolia kutu ko mekate santu na biso ke plein ko beta na biso ke tozo sa ba organisation ki toko ba trésor pembele baza ba ya dadango abana baza ba Natasha Gola bazali ba Fanta Fofana lettre F maman présidente bazali Laskoni Mbunza papi sapo nana batu tina Autriche na otine de l'affiche de bima il faut tchayango wana manager na ngaza en Autriche témologie peuple mundibu masayo yebi témologie na pesi mbote na Tabufatu top modèle Tabufatu Sheda Tambwe Rwanda ka emer bo binde tozo koze kaka voilà quoi Rwanda ka ko na ba départ tout wana mbalobi c'est comme si bokabona pena ser no bien te hein ser na nani Barbara Kana la danse du président ngai Rwanda kana na chance bokabona kama bena ba tout ko bebani non sala mambebele na mboko mais wana chance tendeni kuna pa futa ote wana zamere wana mère beaucoup de respect wana zamere tukabona na ninga bien la danse du président ngosa ningo binango yum de côté pena générique na ya po ya baleta ka ba rumba na yé na générique et pesa makambo na mboka oyo et binisa na mboko mais mon de singe. Ouais, le temps de sacrifice, des fois, tu es vivre. Bakase to longue ba orchestre na bango tozo vivre, toza bien za mazo battre là. Donc za mazo battre là naé donc voilà quoi. Bill Clinton, Spawn McInton, Sengo Kudu Bende, Monsieur Yukata, l'homme de Kibaka la Kodia, Spawn McIntosh, nazana ba lignée ba vie na ngatu na Mumbafu. Na landara bango. Baleke mbanzi singamene eviluvile baleke mbanzi singamene udianga uyukuta ukalangenga mbanzi singamene eviluvile baleke mbanzi singamene lofombo betelanga mbonda na base sekele des fois tu musale zawa vejuna bigi one koko maître yem ta pesanga dans sa bazoka vejuna mumbafu mtaisanga Rwanda kana moni maestro abini lokolo na moni président nani Robino Mundibu abini lipeka Rwanda ka zoka bazoka na pesi yo bazoka sale examen yango na yaki oya lié bazoka te kopusa na pembe na chéri te attention mauvaise haleine tout na ba fia minoko solo ba cameraman na minoko solo baza mauvaise haleine na libomo za maladie ko sekatiza maladie faut pas qu'il ne pas vienne sanga lubango apesa bango kisi ya trident. Merci na Markaouz Damba Markaouz Mr King John Premier na nengo pesinga diplôme ya 75% ya nini posa ya manga ya mbangologie nazo mbangalize bango Markaouz Damba merci 75% c'est déjà c'est bon donc 75% naza donc naza nazo ki 49 ba délibéré nga Markaouz a pesinga diplôme 75 en tout cas Markaouz Damba merci à toi voilà merci beaucoup toso la Rwanda ka comprendre les animateurs bazaradia na lokansa koloba même sur le baboyeza ndenge ya mutu et pas lokansa na et ça vraiment mon plaisir actualité musicale bandekono oyo lobi ke aux artistes musiciens aux animateurs si bandekono ba voyager ki tomulai pendant moins 9 mois banani wana bato F victime bandekona yoti Emmanuel za kuna ton frère non bouta na ye bango tu ba frère nanga ko chemanité nana ba vie kalombo kuna nazana ba boussole ce sont mes frères bandeko baza bandeko nanga parce que par rapport à ba obatikali kuna ba na yebi makambo wana te mamuzo bisana na yebi ngote yo za congolais naza congolais mais yebi na koti na mute te na koti te te na koti te madame na koti te nanu na koti te ayuko koti sana ba tunanga makambo ya le temps de sacrifice tunanga bazoka ezobima le 20 septembre tozo boa ka 10h zela ba fani ba tolo ba libi ko za ka respect na bango respect ya makasi mais respect makasi mais makambo zo tunanga na zape na dispoté à répondre en parce que na ebe bandeliti sukate na na koti YouTube te na na tala moté ça va comme na créer pété te koko ma ba koma ki na yokaki maintenant na moni pété na moni na ngate na yoka ikaka ke masarangi mania yaki na pesi masarangi mani mbote mais c'est Macron Emmanuel
mais ben information tout nanga na yebi mutu na makolotie na za censé te ya kolobango pour prison ezali moi olingi prison Dès que banga prison na ba relation to tangi ba kombo non na lobby makambo etalinga te na répondre en comment makambo etalinga te na kokota ngo comment na yebi ku makambo ate yo mtozo lobango do yebi sa ba téléspectateur yo mto yebi batu bakendaki batikali yo lobango na yebi makambo ate pardon tunanga mambo papa Hervé chetani gola tunanga mambo Gogan héritier moto na tembe Goga les 11 na bengsi batu tout boya na chetemba boya ko vivre bo na Bercy moi nazali bozo kan sa Bercy moi na Kimi Bercy moi nazali boya les 11 bo na Bercy moi na chetemba avec Goga le 9 octobre boya kotala Maestro Fabregas Dieu Maestro Fabo Krios Kujarati de trop Dieu na campagne na tio Kucharati de trop le 9 octobre boya na chetemba boya ebele boya kotala Kirios Kucharati de trop Maestro Fabro oh Dieu vous savez ba ninga no artiste Dieu olingo diembela partout Dieu alors bizala bien na bazar no bien Maestro Fabro na liara na ye yo so bien na Maestro ngaliara na Maestro na parler à gondo makolongolo atie madame tolia fumbwa bani bakani pe bani tolia to melane eza grâce na bisa yo na za héritier wa eza grâce po yo kota tala lupango wana na biso na vindi l'église wana ba hotel ko na porte crack ta fonga batani ato yo ki voix maestro azolo ba kuno kokota te yo so yo kuta na Goga wapi moto na tembe okuta na shetani gola wapi oyema na bova ba do telemaki libanda wana go eza ba grâce siko mutu ba biso ke mutu osalo bien pourquoi osong c'est le mal bat bazana bien bazo aider ngai non ngolo bela mambo bien matériel te parce que soki au moins te na ngolo bela mambo bien matériel te parce que tina lolo na pas pervé maramboser belé ba surprise des alliés ça na calendrier jour ngo za na calendrier un bon matin bon mon dans sa bazoka na trace kitoko na trace Africa penga mon za muta mbanga na utoza diplôme de j'ai pas marque à Ouze Damba avec 75% ya mbanga donc tenez-vous prêts le 20 tozo boire à 10h le 20 au boire à 10h le 11 OP papa Hervé au boire déjà harmonie tozo boire déjà chambre ouais tozo boire déjà harmonie donc maintenant dans la kati ngana zana ba ya dango abana zana ba fiskele na fiskele le général na zana ba Natasha Gola na zana ba Lasconi Mbunza na zana Dani Muzombo ya badani Dani Muzombo na bien so nous zana ba toyeba ki uzade na pas pervi na zo ebisa yo donc so na bango ebe ko so nyozo o sala au moins mission o papa va au talango o mato kita voilà mon papa ouais donc papa va au talango donc zala no tranquille o yambi muta makambu. Voilà. D'accord, relation on a ba collègue no animateur. Kitoko, bah ça on sala bien. Kitoko. On dit maranan. Surtout tout en deux oyo on dit marabang. À part Bill Najuna. Ali Marabersi moi na. Ale bato mosusu na bwaka bango. Ba pesa ngambongo ndambwe. Basigala na bambongo nanga hola. Basusu babima bayangi. Et comme le na iloko do sala. Te comme la ngatenga na za prudent. Zakari Mwamba za na manager na ngai lingala facile. Zakari Mwamba azo orienter ngai, Neymar Sente azo orienter ngai. Témologie peuple mundibu na Autriche. Na ba Leomboma mukonza Autriche bazo orienter ngai na ça erreur on a te. So pe singa la te na boa côté. Loko zo ndi mangate. Zele ko bimata na mapoko pona na deuxième son. Na ki posa ko fibe loko mo secret. Mapoko mai. On est à bêtise. Na yoki posa ko fibe loko à moi secret. Bonbon, chocolat, bazoka. Il y a deuxième son. Et ça, voilà, dans ce mapoko mai. Na yoki posa ko fibe loko à moi secret. Bonbon. Bonbon ils ont un sucre to melara du thé. Ils ont un sucre, chocolat, miel, ils ont un sucre. Coco sucre. Dans ça mapoko mai. En tout cas, batutu bachara ba drink boza batu na ngai. Plan na minezo bima. Mapoko mai, o melara noix, o melara chembre, mutu na bino yeyo. On doit encourager ba on la mabe. Pokot. Dans ça mapoko mai. Hey, tokobina mapoko mai. Dans ça mapoko. Na yoki posa go fibe logo à moi sucre. Ça se passe comme ça. Lasconi Mouza.
danse de balle, na crie, hein. Le moment si quand on bêtise à c'est au tena mounon. La crie, la CP le marquage. Marambo faut tout nango sac, faut tout nango junior enfant français. Il faut tout nango Eric Sassa, il faut tout nango bango makambo yo. Pour les abakinam, pour les abachaliser, ma poko ma les abakinam. Oui, petit bachaliser. Y a mon des sucres. Non, yogi, pour ça qu'on file le logo, moi, sucre, bonbon, et chocolat, bazooka, non mais la miel. Voilà quoi. Voilà, merci beaucoup. Donc ça fait énormément plaisir à Yadadi Mabibi Mokola Mombele à Paris et surtout merci à Ogi Manzambi le silencieux de Rennes depuis Rennes et c'est plus précieux dans Rwanda kata bolingara boye ba Gaulois tout beau zara déjà ya kosepe Yadada Ngwabana Ngwabana Trésor Pembele l'imbattable Trésor Pembele l'imbattable Trésor Pembele auto benga ba bomba répété yo zara na secrété. C'est déjà comme dans son trésor. Mais trésor, moi, c'est dans l'angiri à Kala. Bah, mais si tu as un trésor pour que pour tout. Tu as un bizima kodo. C'est bizima. Animateur, moi, où Paris. On a un Kala, comme on a Washington. Na bête na staff London. Na bangiri ngoto musique. Mais oyo za succès na moi retard. On va na moi retard. Opinion ça binsa mais qui leadership n'est na retard. Bongo tout le bâti. Aujourd'hui temps comme ayo mo leader na moi retard na 2020. Na pesi Ferrego la poto na poto, Natacha Go la groupe na biso. Ferrego la poto na poto. So côté Bon excusez-moi, ngana na makila cheta. Pardon, mais na bo excusez-moi. Bon comprendre il y a ça là, on ça là le quoi moi télé réalité to côté ce quoi. Programme. On peut ça programme. Ouais. Donc Jésus Rwanda tu peux le quoi porter parole. Le problème est até. Mnandimi, pona chetani gola nandimi bo benga ngana so bolingi. Porter parole. Merci. Bo finga ngane bolingi. Pona Jésus, ato finga porter parole nandimi. To finga to lui ko da porter nandimi. Ya dada ngwabana ba mo benga nga porter parole. Fiskelele ba benga porter parole. Laskoni Mbunza ba benga porter parole ya Papa Hervé nandimi. Papa Hervé moi no yeyo na fingama. Bachola ngana za paracommando amela grenade ngana mela grenade pour na faire rigola soko meki na ko yama auto panza ensemble appelez-moi paracommando amela grenade Chetani gola trésor Pembele l'imbattable tabat no tangelo ba toi mystique na zo bisa yo ba za mystique bazo ka déjà non to le belo mo bobito bina le belo par rapport à ya Goga héritier Goga moto na tembe héritier wata mi ange mi démon deux fois tu es na mon pépé ozo mona te ke bana to bana ko la kala kabiso non bien de faire non to sala mambo pona batute héritier wata azana likamba azana ya repouver batute bomona to betara BM wana azana Angola to kenana collègue Angola mes collègues azo banga to kotina chete mbabwe na pesi papi flash mbote na pesi Paulo Tudilu vient na Paulo Tudilu sénateur shalom Paulo Tudilu sénateur vieyo yebi Carlos Mokonza Ilia Sek Didi Finzoni Kabushkop bana Kabu na Luanda bana Kabushkop Rwanda kayeyo dans sa bazoke zo na soutien total ya makasi na ebisi yo ke bato bazo kwarti mais date ngo ezana ngana calendrier un bon matin te wana za 10h bato ba comprendre ko ba ya olanda nga ba ozo mako bazo obelo mo obi ba kar mo kana ndoke ne ke zo matu mo ke ba bengi mutsunga kita chekana bozo ba kar ba croque des jambes pour na ngoma fier Nandeni, non ma fière, so disque bimi, non ma fière pour mon nanga passer. Tu n'as pas non ma fière. Qui monte? Non ma fière. Mais trop de viteux. On éviter ngate parce que ba do comprendre d'été. Pour ne te repasser de coloper chance ne lolo au ciné no temps de sacrifice. Ndenge pe libanga pe se kotibe akende kaka. O kazonga souci. Ya longwate. Viens nga de Oka Songo ya showbiz. Na pesi mbote le PDG de Oka Songo. PDG de Oka Songo, signé moi contre moi il y a 3 titres. Babeti Libanga, Babeti Lisusu, Somo Boyena, na Melissa. Azana Lisusu Liboso Ezawana. Eza mystique na ebisa zote ya ba jeune, il faut encourager, ko la rater, il faut relukaka, ezo bimaka la mingi te. Vous comprenez? Bercy bonne chance. Mais c'est un départ. Non, c'est pas un départ, les 11 sont na Chetembo, on a Bercy, on a Goga. Excusez, au monde a Bercy. Bercy, c'est un orchestre. Ah, ça ne monte pas le bâti. Ah, ça, c'est succès, moi, le bâti.
Monsieur Zaki collègue mais ako tout na carte. Collègue pas binza biso to yebi banze. Abisom to sala ke biloko ne binama. Bisom to sala to boka misala bien. Ça te ba ko pas binisa. Te nzemba batu nzemboni. Nzemboni loba. Nzemboni. Bolingo ezalaki nango ya pota mobesu. Lelo ba ka nga malula. C'est Jonathan bane wa binzembo. Yo mo ome banzembo boka na ba parents. Ndenga famille. Mo boka ngona ndenga. Nzambe. Wana wana ndaku na yo. Akumbela kama tucheze mabina ya kwetu tucheze Yoko kuna kumba kuna pe mwa babenga osopende. Tala kotia niveau papa RVT, kotia niveau papa RVT na osili kala hotel manakei. Sikone ti yo ndengo zolo baboli. Soko toucher papa RVT, lokoma mobenga nga porter parole na ndimi. Wa meka na papa RVT na royela yo. O meki na we ranson na le po bogis pe fona kota mamba bogis. Aza mandefu akata mandefu boye zero photo ndé bato bazana morgue. Botike pale ko fingi pe moi trop Ndé bato morgue. Ndé bato morgue, bogis bompema. Faux chanteur. Pas la vérité. Faux chanteur. Bogis bompema yo tikali mukio mona ka bat ba bimelo wana ba policier à mairie na Paris ba yo kanga yo est-ce que muké yo meka na son excellence ambassadeur de la paix Igo de la forêt yangiama ntabimisa ba nebele amsa va faire faux chanteur ba demi-temps Bogis bofema faux chanteur ça qui disque beta wapi okoma no politicien so okoma no kumba ba o mosa be chapeaudage ozokombola okoma okombola balabala kuna na orebe information na yo il s'en a un maman pas Igo de la forêt mana palais soit disant pesa Igwe nzembo ba pesa ata ticket zo raté amela ata tite akuna ba lia ba isolé aliate doit pimer les foufou aza aventurer eza corona na mono na corona malade ya pema izo sala tala mande fu rondre on dirait bato ya Rwanda kato comme ko chuter vers la fin de l'émission pour la yo numéro 1 la musique azalaka soit numéro 1 la musique congolaise azali vient mso ba kenda totika na vie quadra ko ramane yende numéro 1 na minute so vie totika na vie quadra totika ko mascara ba makambo OK vie quadra pena beaucoup de respect mon pao donc ba vie tout ba keke vous comprenez vie quadra pena donc yem totika na ba génération notre va ferré va fali mais c'est fait rigola c'est fait Jésus Ferregola baba kone kuluzu pona ba demito na bango Ferregola baba kone kuluzu pona ba orgam na bango Jésus de Niance bembel na bango ya mabe o memango ne kuluzu on ndima okufa pona ba orgam na bango ba chanteur congolais Jésus de Niance ndima ba ramnyonso yezo akufa ki pona biso yo za Yesu Jésus oza Yesu ba demito ba chanteur ba orgam ba chanteur o mema yango bon ma fingo robanga ngo Jésus, le padre, Yemei, moto ya yambo. Et simbino marambo. Problème ate, wana vient na ngiri. Vient na nazana yeti na suka, mais boko mona siko. Musala zobe ya la raté na mboka wo. Boko comprendre kana mingi te. Na simbino data ngoza na ngana kala. Yo linga pa poster yo. Non, ko poster Fabrikas maestro ko poster na bien. Tala na lobi na yo, maestro Fabro déjà so ba poster au sala ba. Bino bozela. Maestro so ba poster de danga binika danse de la chingom, makam. Go guérissez wata kaba chanter na otangelo go ga sera poster yo makambo dans nazana héritier nazana Fabrikas papa non que vive la musique congolaise wana baza batu na ngai po il y a des papas ou aboti na papa mobokoli des collègues papa mobokoli envie ki nga pas goder le fombo papa non de ko goder mo papa aboti nga c'est le fombo mes collègues envie nga ameki ko bokola ko kipete po na za charge akokokate abuma ba kara salama mbele courir de jupons yango na sala ki crime pour na courir de jupons moi sina yo bombaka moi sina yo batelaka oya baninga piao kiu keba ce n'est pas bon donc il a rendu pour na kolobele directement non ngalo bana mutute ono sabe courir de jupons moi sina yo bombaka ya libanda no mona ngo sucre yango biloko moi sucre ye comme na suka moi biloko moi eloko tozela ta muke dans sa bazoka ya su parakomando ya suka okoyote na kar tengone deki mukiba ba yo kaka benosco bien le bazoka te apusana pembe na cherité le shinga mete kozala presa ko solola na batote zwa somba bazoka liye bazoka epesaka saveur na munoko elongolaka solo ya munoko totofuna basase la nouvelle danse hey attention aux mauvaises haleines oeza bakiname
Ouais, ça va Chalicer. 2 fois T. Dans sa bazooka. Tokolia bazooka. Dans sa bazooka. Dans sa bazooka, c'est pas Robin Nango. Allez, bouga lipeka, na bouge. Ah, ce que tu as allez, bouga lipeka. Oscar Licolo. Oh, maestro Fabio, Kyrios. Des alati de Dieu. Digo maestro communica. Dieu. Kyrios Kujarati de trop. Dieu. Voilà ce que quitte mon Dieu, on a esprit moupé ou bien des. Moupé. T'as la rato signé dans Sonima. Maestro signé dans Sonima. OK, félicitations. Maestro signé dans Sonima. Donc, nga ba bien ba tu nga ba leader nga on ça là nga bien. T'as la Sonima musique. Maestro signé. Mais arrivé na bango na aéroport ne ba betani ba kara. Ce que so betani point de vue na. Te yokola na makambo wana te. Bientôt que nandule na ngola na brigade Sarbati. So ta l'émission yo. Ba mema président Kabose, ba mema président brigade. De orchestre pas Paulo Tudilu to ke na Luanda. To sala ba 1 mois et demi boy. To saki ndeni. So to beto no beto mandule mo ba marathon. Ya net ba terrain municipal mais ba 4 ans. Beto beto na samedi, brigade orbeta dimanche. So beto beto lundi, brigade orbeta mardi. So to maintenant podium. Président Kabose mona azo boudé président brigade. So président brigade en matière a boudé président Kabose. Mais so to comme na tongo président Kabose en na chambre to la ngana Obama na drumer azo bengi brigade. Allo ya ndeni go. Makambo le kanende. Ndeni go ya muto so Paulo so apesi la lote to dédé. Non to ce que muto. Mais tu passes là biso de boye. Maman a 12 à wenge ya maman la narati. Ce sont des frères. OK. Ce sont des frères. Bon na maman on est dans politique. Ya moi le papa chéri na son excellence ambassadeur de la paix basala. Lelo ba comment ba boss, ba comment ba patron, ba na maman forcété. Ya moi so mec na son excellence ambassadeur de la paix, Igo de la Forêt, au moins il sou Rwanda kana nzela na yo. Et vos collègues né. Papa chéri. Binada maman to pamba. So mec na ye. Wenge ba basala biso le tozu ba boulot. Ba kabose ba besa ba wenge. Ba président faire ba kota ba kabose na ba wenge. Ba président faire ba kabela ba kabose ba mbongo ba bilamba le futa ba ingratitude. Vous comprenez? Mais collègue royate muta keto ntimambi. Muta mboka akoyate muta keto akoyate. Na mode chef d'état-major ya Kikakol, a chaki de Anze Mosman Makitosh Kitoko, mabia la Kitoko bazali ya na président Ferré. Bazo ya nani susu na mona giwana. Et ça la force c'est susu. Dans ce niveau disque que tekama, parce que le mot président Ferré sali nazo sepela na ya. Donc président Kakol enani ya machine chef d'orchestre na biso Sebondo, o ena Nzembo na yo, o teki Nzembo no simbo na yo. Ba mabanga no obora na kati ya yo. De tozwa ka Nzembo to china album. C'est quoi au niveau bah sombre parce que Spawn Macintosh là c'est le Poutine Simbongo monter créer ce que non non bango si bazimbongo nzembo na yemba ndeti yo pesi ngambongo mabanga ngai ana pesi masa na ngai Kafulu Dakin na pesi Kafulu Dakin na pesi ye disque Kafulu ayisa ngai Rwanda kande ni boka batu na osama na yo siko yebisa. Non, oh, tu as dit que là, c'est compliqué la foule. Mais tu aussi, pas papier, pas papier. Vous êtes non. Il y a chacun qui déjà Nzembo. Mes collègues à Royate, parce que à ça qui va délire, bah tinde pas moutali boumounene, moutali boumounene à tinde na berère. Voilà. Olobi singa mamba batu trop mamnanga to lobi muke. Baya dadango abana bazozela le temps de sacrifice. Natasha Gola zozela le temps de sacrifice. Ba Gaulois, ba gladiateur, trésor congolo, Tracy Eleza. 6h de bima le 20. C'est ça. Rebo. Bonjour. C'est la 10h et demi. Ça Rebo Mbotete. Ni nani? Vous l'imagez? On a n'était pas un artiste en boca. Skota batuna zana bango. Ma beza na rebisa yo. De toi ka papa pervé. Bino tuna la belle. Rebo. Vous avez la belle? Rebo. Nga za la belle te. OK. Nga na obu nanga moko. Mais so meki na pas pervé moninga. Rebo. Salut Rebo. Ni nani? Rebo. Voilà. Orango. Kasi na belle tout na makamna yo okomo dévier sur poto chou. Na signaler au kaka ke makambo za mabe. Le 20 septembre tozo boka 10h. Yan sou ka. Yan sou. Parakomando. Yan sou. Wana merci na maestro Fabrigas m'tapé c'est un générique wana. Oh. Maestro m'tapé ça début wana en tout cas maestro Kyrios Kujarati de trop. Dieu.
Dieu. Il a prié à te. Dieu. Il y a Doudou Bessa, il y a Christian Descornes, Papa S. Gina PMF. Non, boye biba villageois tout Rwanda kayo ndeko na bino frère na bino. Si. Voilà, un mot par rapport à cette émission, on doit rassurer ba fan nonini. Ba fan boze la ka musala. Ngana mambo lobate na ocha plan, ba on juger Rwanda ka beti bien, a beti mabe. Donc ngana ocha musala ba juger. Ba YouTube peut comme ba vie. Problème te ngana zana pas pervé. Yozo muna mungana zani nazana héritier Watanabe, Goga. Nazana Maestro Fabregas. Nazasu na bina filé ngazem. Full boss. Voilà, t'as un collègue à Bota Mouani. Mais maestro a boti ba Bouchou, a boti ba Bina Filé, a boti ba Materazi. A boti payo. Non. Collègue. Sia, ngana mona lo fombo na zebiso. Bana bumbu, bana selembao, mbote. Les cachors mbemba godelo fombo mutasala Rwanda ka. Voilà quoi, Rwanda ka ça yemoko, je me bats seul. Vous comprenez? Soutien que ça mais je me bats seul dans salle studio nga moko, dans salle ba clip na ngai nga moko donc a boto a Johnny Mbembe. Johnny Mbembe n'a pas bien filé au bois raté. Mutubo no moni nzambe. Ba fini animateur ou pas vibrateur aya mo boaka. Allez tirer. To bo boaka teme do tirer. Wapi bango luka bango bono mona ba nzambe. Ba sala mamto sala. Ba sala mamto no sala. Ba dédicace na auto commune. Ouais, on a pesi mbote na ba gladiateur tout. OK. Ba gaulois tout. Rwanda kayeyo. Ba gaulois, ba gladiateur tout. Rwanda Kayeyo. Mbote na Trésor Pembele le imbattable. Yadada Ngwabana. Yadada Ngwabana. Mbote na le général Fiskelele. Mbote na Natasha Gola Tantine Kukabu. Mbote na groupe Nabiso Ferrego la poto na poto. Mbote lisusu na Donking Tombo. Gaz na gaz. Moussa Kansai. Charlie Mboshana. Mbote na Jonathan Banewa. Mbote na inspecteur Kipoba Lopez Evanjo. Okomagie? Evanjo. Est-ce que Okomagie? Est-ce que Okomagie ndo ya okotika na divagation koute l'inspecteur Lopez te? Bakominga na salon. Des touches. Ouais, donc mbote lisusu na pays makambo forme li passa RG 512. Voilà balobi ya yo yanga. Julie Kete Julienne, maman na Maeva, maman na Jared, maman na Grady, Patrick Kete Pasta. Voilà quoi. Anderson Chimina, ordre du léopard autorisé à tuer. Anderson Chimina, yo yebi. Champion Chimina. Non, la charité bien ordonnée. Base. Kobo so na base te même yo. Obande ki banga. Mbatu ba soutenir nga na zana bango ba yebi je na nga passe na nga ba yebi. Il faut expliquer ko kobo so na base te. Tuna base. Voilà, merci. Voilà ma dédicace comme la souka. Ouais, numéro compteur est plus 243 81 89 72 958. Mbote na Eric Sassa, mbote na Sak, mbote na Junior Fond Français, les tendances de Jérusalem. Mbote na School Trombone, Coxis le cordon, Coxis, School Trombone, base na ngai, mbote na tonton qui menga TKM Lobeli. Voilà. Et dans cette émission toute notre souci mais la star et local na retenu aux oies même Big Tonel Lobeli. Non, Paul Macintosh na ebisio. Sol Macintosh a danger, donc il me fait Yukata, a mystique, Moutaleki a animateur au Meli Bombé, au Meli Diamba, Koso, au bout de Macintosh. Voilà, merci beaucoup, voilà, très chers téléspectateurs. Tout balou badina nanu abatu kashikuni manto, boachine bakadi shabalunda, tulonda mushendo, ueta tu kansebo de monkadila, tulonda bien chelou, weti kalajike chakweto. Banso non so babiakula. Hey! Muto bongo. Oh, na shaba tu tashena ndege. Tuki. Ndege. Oui, bon, bien. Donc, c'est vraiment artiste complet. Et puis, Moussala, ko boaka, et puis, ko bina, pe na luke, tout ça, un bon plaisir. Et ça, que nos bateaux, ça, a liboso, ça, va reconnaître, bien, nos boys, c'est qu'il y a un c'est que Moussala, m'a bien la musique congolaise. Fait ça. On a fini, on a terminé. Merci, c'était un plaisir. Il y a Koyamba Ngai, na il y a besoin de la collaborer, on a vraiment ma colotte. Tu te peux te donner aux oyats. Il faut se donner à Nengo Kende. Où est-ce que c'est là des annoncés après ton maman ko bazio Nengo Kende. Collègue azanga car. Collègue coureur de chipon, ko bimana ba danseuse, ba danser, ba na ba danseuse, ba chroniqueuse.
Eh, pardon, Bad. Merci beaucoup donc. Yo, so c'est l'émission na ya rejoindre numéro na mo déranger. Azambamba. Na ça des émission mais à déranger ngate. À déranger Louvana. À déranger ngate. Bon, on appelle la ba musicien na mbai na maïdadi. Voilà donc ça est fini pour aujourd'hui. Je dis merci beaucoup à Gisolé qui était derrière cette caméra. Merci à la donc on a montage aussi. Merci beaucoup. Balobi la bakinu su bolingara Jemima Ibé les gros bébés de la presse congolaise. C'était un plaisir aux Rwanda na plateau en tout cas pour ça l'émission animateur c'est pas facile parce que azala bakiye azala makamunaye. Voilà donc merci beaucoup à mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, Willy Mavita depuis Dallas, François Mambi depuis Paris, Balobi, maman Yvette Mbi à la japonaise, depuis Londres, Mamie Daï depuis l'Anvers, Naoki Kabakangi sous Paris, Wana, Nganzambe. Bakangi sous Paris pour la corona, sous ça là, pour Bisso. Excusez-moi. Nazolo Barar na Kabo Sebulembi. Pour n'attendre à comboter aux faux modèles. Ozaba Chaliser, Ozaba Kinam. Yantoine Zelanga na coin, Kobange Lorote, Kinshasa Bissoniosa, Oyekoya. Voilà, à suivre. Merci Papa Hervé, chez Tanigola, merci notre trésor Pembele, Yada Dangwabana, Fanta Fofana, Bagadiator, tout. Rwanda Rayo, merci, à suivre. Bon, tout le monde qui finit bien, on se retrouve prochainement. C'était Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Lola. Artiste. Je